dépose là qui n'est pas maman na ona yeba qui opena établissa qui au prophète ba koma ka mosala nzambe te mais ba bota maka mosala nzambe différence yango wana bato mingi ozomona lelo bakomi baosala o bakiti ndingo lobi bakiti ya prémisse bakiti ya boye batie na église eza bato baza ba opportuniste baye na mosala nzambe pona koluka biloko mokili mais babengama te bolanga donc polingo yeba mosala nzambe bien ya solo malam eloko alibuso va na souci ya âme mamanadi bato bana ba problème spirituel bato bana mama kambo ebele viezo kene na désordre bato ba otambo na via mabe ye fois te ya liloba nzambe po to mona basala nzamba mona roi yende mutakoki na nyoso yende archbishop yende sala ka miracle parce que ça na bato misusu nzamba bengi mabengi ta sala l'église a bengi ya te la liloba nzambe mabengi ta sala l'église mais na bato misusu nzamba bengi mais sala pe église musala nzambe to sala ango ezaka na mandat to sala ngo tim ko yesoya eza mandat 1 année 2 ans 3 ans 5 ans le temps ko koti makambo yeba ke tim ko yesoya alors chaque année. Bienvenue dans votre émission Vérité face au micro présentée par votre servante Nadine Botalata la Bofia 148 mois de la presse qui reçoit prophète Yohani Kamunga de l'église Vivre la Grâce. Bonjour prophète. Bonjour maman Nadine. Bonne. Ouais, qui m'est-elle? Joyeux Noël. Merci pareillement. Après c'est payé na profiter na pesa joyeux Noël bina batunyo so bazolanda biso partout dans le monde entier. Tout c'était bon on joyeux Noël na ba. Dans émission exactement en direct. Dans les lots Noël vraiment na s'appelle mingi na prophète Yohani ndenge vraiment ndimi invitation na ngai vraiment pour na joyeux. Ah, ngamuka na evi. Prophète vraiment et celle peka benet na kangio lelo ezana ba belé ba mitumisa maka pour muto ayeba ki abenga mi mosana nzambe nzambe bengi to yeba ngondeni pour les tozo mona kaka mona mutazuka ba kiti atie kuta ba kiti prémisse ba kiti scole ba kiti ba couleur nyonsto église azana papa molimo te nde ba bengela ki to ebite ba sidni to ko yeba ki muto abenga mi panzambe. Merci maman pour la parole. Christ a la parole, il y a beaucoup d'appelés, mais pédéli. Et ça, mazolo basuna livre Jérémie, Jérémie Robi dépose là qui n'est pas maman na ona yeba qui opena établissa qui au prophète. Ba koma ka mosala nzambe te mais ba bota maka mosala nzambe. Il y a beaucoup de personnes bazo koma basala nzambe mais mosala nzamba koma raté. Azaka muto abengama depuis li buma mama na ye. Akoyi ko botama azoza na via mabe même mukolo moko kutana na nzambe nzamba ko visiter ba komise mosali. Exemple Moïse tanga botamaka batika ka ina maya fani na ndako Pharaon mais na tangu moko bo matin na montagne ya Horeb akutana ki na nzambe na buisson ardent pe akome mosala nzambe mais depuis l'éternité nzamba sa yebeke akokoma mosala nzambe différence yango wana bato mingi ozomona lelo bakomi baosala o bakiti ndingo lobi bakiti ya prémisse bakiti ya boye batie na église eza bato baza ba opportuniste baye na mosala nzambe pona koluka biloko mokili mais babengama te parce que po yeba muto abengama epanzambe eloko ya liboso na talaka matériel te azaka na souci ya âme molimo ya motu d'abord ebika parce que Yesu azoloba na parole na lobi bozui gratuit bo pesa pe gratuit mais so ozomona déjà muto ena calcul ya mbongo c'est que on comprendre que ya yende cop aye ko sela nzambe te mais muto aye ko sela nzambe atalelaka bandimité atalelaka cop wana te mais atalelaka nzambo abengai nzambo abenga ngai yende muto ayebi ndenge ya kopambola donc polingo yeba mosala nzamba bien ya solo malam eloko alibuso va na souci ya âme mamanadi bato bana ba problème spirituel bato bana mama kambo ebele viezo kene na désordre bato ba otambo na via mabe ye fois te ya liloba nzambe po azongisa bato na nzela tanga kozongisa bato na nzela nde na sima na ngo nzambe na ye moko yebi ndenge ya osaele pa ofuta mais soko moni mutu akomi kosala ba église ebime ebele eza ke bato bazosala nde église te mais komisi bango ndoko akope nde tomona Yesu abetaka bato fimbu na kati ya temple abinda kuna ngeza ndako ya prière mais bango bakomisaki organiser banani ya bato baoteka biloko banini mais mosala nzambe ya solo eloko ya liboso solingo yeba eza moto azoteya parole oyo ekoganye d'abord ba âme aoteya te po asenga mbongo te aoteya po bato babongola d'abord mitema yango ndi signe ya liboso bayeba mosala nzambe sina mibale oyeba mosala nzambe amilakisaka te balakisaka nzambo abengai ata zoloba mais akoloba de la part du Seigneur
makolo bana par na ye moko te loto mona basana nzamba mona roi yende mutakoki na nyoso yende archbishop yende asala ka miracle te soko zwa ke panzambe il faut présenter moto a pesa oyam même Christ ye motango ayakaki abane ko présenter toujours père na ye abanda lo bana uti papa moto akungaleka et papa il faut leka na le panangai babane ko tanga toujours kombo ya papa na ye Jean-Baptiste tango ye ate na désert alobinga na obatisa bino na mai mais zana moto mususu oyana sima ya za plus puissant que les kangaya au bat sabino na moto ozoma ke moto aza musala nzamba solo a se présenta ka tema présenta ka moto atindi émission donc musala nzamba solo ba ye bagaye d'abord atala la matérialité puis à présenter à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nyonso to kosana mo qu'il faut te présenter nzambe to yisa ke batu ke nzamba zoya to yisa batu ba bomula motema to yisa to basa ndi ya ngono mona basini we lakisa ke moto aza musali yanza ya nzambe musala nzamba za ka moto ko mikitisa musala nzamba se fasaka musala nzambe azaka na ba guerre te na batu musala nzamba za mutu ya kimia esika ya zali femme makimia esika batu ba panzani ye fate ya mateo ko sangisa batu même na kata ba femme yango nde ba sino elakisaka ke moto yo aza vraiment musali ya nzambe ya solo pe ko bengama ezalaka il faut avoir vocation ko te bana nzambe parce que ezala batu misusu nzamba bengi ma bengi eta sa l'église a bengi atela iloba nzambe ma bengi eta sa l'église mais na batu misusu nzamba bengi mais asala l'église et ça différent parce qu'il faut que musala nzambe na musala nzambe aye bande appel na ye ba benga yo ndenge ni Jean pardon limisanga muto parfois yoran et ça na muto mususu nzambe bengi asa l'église te mate yaka donc ye atinde ka poter na église ba ninga ouais mais moi to komona mususu peso te amu ande ba bonzi zo pesama ndenge ba sala ba don a ko kango ta binga pe fona créer ngai des problèmes exactement que non exactement aoyeba appel na été et lo kwa liboso ibe appel na été et lo kwa mibaleza aza muto aza kipiti alingi biloko mokili trop alors c'est la nzambe pona biloko mokili et aza muto utamsusu alingi ki leadership parce que mutu nyoso tabenga maza leader Moïse azalaka Aaron bazalaka Moïse azalaka prophète Aaron azalaka souverain sacrificateur Aaron baneko travailler na c'est vision Moïse mais il était aussi serviteur de Dieu donc mosala nzambe ne foye baga appel na place nzambe donc mamba faut boye ba moka awa na eti télévision TV nde makambo nous akomaka kati ba kitya te bon monyango prophète Jean Zolobela mo déjà ok donc mutu nyonso te abenga mapate ya te yana batu misusu ezali pasi nde mutu tamso e commissaire na makambo wana yana batu misusu makambo ebele ya vie e commissaire na kata makambo wana musala nzambe ezalaka charge makasi alors eloko eza charge makasi basalaka nango aventure te pe basalaka nango blague te po il faut yeba eloko moko d'abord musala nzambe tosala yango ezalaka na mandat te tosala ngo tim ko yesoya eza mandat 1 année 2 ans 3 ans 5 ans le temps où koti makambo yeba ke tim ko yesoya alors chaque année chaque moment ezaka na ba réalité na mweza na makambo bele yango mona batu so mona abani musala nzambe lo bateke église akene poto ya bando luka poto bando luka ba amti professeur mona asundo l'église akene poto professeur en cas vraiment na zo télé ma place wana ezana batembele ba histoire wana ya na frère Moboye ayema na njili azwi lo pango ayoka na tika bakite bakulende to lobi wana tanga tie église esimba suta biote na moni ngafuna komisa ngo bar ba kolo pamba boko tiango bar te au côté ngo bar te il faut ma o penser au salaire église o te na o te église bande kolanga église ebele bo mona ka wana esi ba te kana ba kolo na ngo azwi mutu atekelie na mikanda na banzimi na makambo nyonso après dimanche mo ba présenter abi bo moni so bo moni nga été responsable ye yo nde bo moni na kanga nde bozwa ye nzoka sa teka église siko bata bozo te bazo papa ba ama batu batebe ba okota di fele pona ba pasteur aboy te problème na bango ezani nde na biso na biba ebi appel na bango te nzambo biso to porta ba teka nzambe te okoteka kiti moteki nzambe te soko yebi nzambo yo porter na kati ya vino ko teka ete parce que nzambe ba teka ka ete parce que nyonso ezana mokili eza kati ya nzambe wana so yo porter c'est koza jana nyonso wana soko moni muta komi ko teka église c'est kayaki nde kopo
ako sela nzambe ta benga mage panzambe te azaki na eloko ya bande ko luka eloko wana tango azuyango yango ateki atiki makamyo so to luka nzambe te pona mbongo mais to luka nzambe pona âme abika nzamba benga biso azolo bana livre ya Matthieu azolo ba beza bino tende mutu bobenga ngame ngande mutu na benga bino pe na établissa bino po porter ba fruit donc so nzamba bengio akochayo po obota mbuma ngoni ezali opesa eloko ya malamu po bato bazwa solution c'est ça prophète Yohan mutunda nangeza boy le to komi komona mutasa l'église ate photo na ya muneni ate mwasi na ye ate bana na ye sikoyo tozomona so totali pe bien église ali loba ya prophète Konde akomaka kombote ataka photo na ye te mais soka loba a ça la prière na stade plein azana bato ebele siko ba passer o ba koma kotia bilongi na bango diboso ya église komi kaka nzambe ya kingani ngai soko ye pa na ngai o kaka na koloba no soko toso kei au moins ma salami comme ça ba tiakate est-ce que ça ma normal de to comme na ba pasteur ba ba pana minene bo église na bango elongi na ye na mwasi na ye na bana na ye Bible zolo bana biso balobi ko se glorifier kati il faut tika nzambe nde a se glorifier kati na yo makambo wana ba passer bazo chabwe baneni be wana koma ya ba entreprise na bango privé parce que ngana yebi so toza ba ministre de Dieu. On peut ce exemple être ministre à Mokili dans ministère. Yo somona ministre tamsu ya affaires étrangères à kena kata ministère na aina mwasi na ba chile kita mwasi. Non, il travaille seul. À travailler moko mwasi atika la nandako. Même président de la République kita mokonze zala moko. Est-ce que cela nanga malamu? Donc na kata ministère so nzamba bengo abengi yo moko, abengi mwasi te. Parce que ko cha mwasi na tamsu mwasi na nzamba benga ite. So nzamba benga ite, on dit que so ko komisko ko associer mwasi na eloko ko eza sacré. Beaucoup de kokotsa musuni omonte ke kobeba parce que bolingo il faut yebe logo mongo bolingo ezelo kwa musuni église eza biloko molimo basangisanga musuni na molimo te parce que Adam golala la mo kipto abasala ka moi sarobi voici cette fois-ci os de mes os chair de ma chair il n'a pas dit esprit de mon esprit mais quand ton ministère est avec logo est spirituel parce que nzambe mo az esprit alors tu ne peux pas le mélanger li bala na ministère so kotisa mo se ko bebisi Osola nanga malam. Donc bateau basala ke loko wana en tout cas ils allaient vraiment malamuté. Ils a malamuté bako ko sala ngote. Même Moïse a benga ma panzambe mais se fera jamais avant d'être na sacerdoce. Ba Pierre ba benga ma panzambe mais na Bible tout comme on a passé na bangote. Donc ils loko moté loba moins que moi si wana ye mo nzambe babe abenga ye. Mais so que ça que yo ziango oso associé moi si wana ko ya so église té. Wana ko entreprise na bino. Parce que na so entreprise na ngana ko moi si na pena chia joint nanga. Mais na makambo nzambe nda chaka batu. Parce que même Jida tanga kufaki ba disciple batikala ki 11 bango mutu ba pona ki disciple mususuté. La Bible dit dans Actes des Apôtres ba biba sambela ki nzamba poni Matthias a remplacé Jida. Donc pour okoma na kata musala nzambe fo nzambe nda pona yo. Yo moko pasteur ko pona mwasi na ote ko pona bana na ote zambo abenga okandenga benga kiyo yepende mto bando poni la obatu oyo bako accompagner na kati ya musala et so sala ba miracle so sala faut saka na kombo Yesu okosa na kombo Yesu Masia ozotombola ka le nom de Jésus parce que sali tozongo na kombo Yesu balobi mabolongo nyonso efuka magana kombo Yesu Philippiens lobiam parce que kombo epesa mela ba kombo nyonso ezaka Jésus Christ babi langue nyonso etémoigner ka le nom de Jésus ato bikisi bato la musi muta kufa il faut que tombola ka le nom de Jésus tango tombola ka kombo Yesu wana ye moko ayebi pe ndenge nini akotombola parce que bato belé ba force à l'élévation ba kanisa l'élévation il y a na mayele na banto na makasi na ba. Or la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Donc muto tombola ka bato nzambe. Donc na rovanda ta na fin fois mboka. Ata na yebani na ngati na pe na radio te na télévision te. So nzamba lobi tombola ngana yebana na yebana kaka. Parce que mukolo bakene ko luka David na ndako na bango. Aya ko sambela Saul po milimo wa belo ngwatango na ba TV zalaka te, ba YouTube zalaka te. Mais ndenge ni ba découvrir ka David qui a joué à malam. Et ça gini lisolo ka da bouche à l'oreille.
donc nako sala eloko mo siko mutu akomema lisolo abeti lisolo kandi lisolo ekene na so nzamba aloba tombola nga tombola donc vaut mieux kutu kozela élévation ya nzambe ke yo moko mibeta tolo donc bao nyonso basala makambo wana na oyebi soka ke non bayebi appel na bango te soit babengama te ou bien babengama me baosalela yango mabe baosalela yango vuma te ndenge il faut esalama esozola na malamu yango nde mutu emema bango na bacomplication bamisusu mpe eza nini bakóma na biloko ya baplagia kokopie baninga ozomona eloko ezoboma neti génération na temps eza kokopie omona mboka na biso twana système moko tokreaka te me tokopiaka oyo bato basali siko mutu nyonso azolinga sani lokola pasteur X abimaki asalaki boyi il faut penga pena sala kango nde loko pezo boma bango yango wana ok la vanda na présence ya nzambe nzambe a orienté ye ndenge nini ya koyo kosala mais ya lingi ko copier baninga yango wana nde place ko beba na bango tamso abandaki ne bien mais ake ko lula muninga na yemo lokola sala ka bongo amoni muninga tamso plein ye pe babité PCP stratégie bi yo pe faut sala boy mais tango asali yango pe ye pa bebisi ok tozaka na appel mon côté toza na étoile mon côté toza pe na destinée mon côté mutu na mutu aza na appel na ye aza na étoile na ye ana destinée pe mutu na mutu pa aza na temps na ye o nzamba osalela ye so soko yebi makambo nyonso wana tante kutu olula baninga oloba ndenge baninga balobaki to sala nde baninga basalaki yo vandaka na présence ya nzambe na tana yo nzambe ye moko ayebi ndenge osalela Fanny Bondo yo mo yo kama bonde ka prophète mazo popola prophète lelo o esala konde no moni moninga prophète loko yo pasteur aleki na télévision azoba mabe ya moninga na ye ke bakoma ko discuter lelo aleki na o pelobi aleki yo baleki na chaîne boye pa kika na chaîne wana et comme ya ko fingana ya ko loba na vraiment tant que yo pasteur prophète et ça la condamne et ça la nga pasi makasi parce que to benga ma pona ngote Bible zolo bana biso chercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Bible zolo ba sous plus grand commandement au batiki la biso ezali aimons-nous les uns et les autres. Mabe na ngai na koyi koloba yango te pe muninga na ngai akobimisa ngo libanda te mabe na epe na koyi kobimisa ngo te na lekana na télé te so na moni osali mabe vomena ya na yebisio en cachette na place na biso mbale to bongisi na opeso ka exemple mo ya basango yo so mona sango moko abimi afundi sango mususu talobi mabe sango mususu mais point niga ba pasteur problème ezali ga eza haine c'est kati na bon molimo mo santo azalité parce que so molimo mo santo azali molimo mo santo amema ba fruit de l'esprit ezali kimia ezali bénité, ezali bienveillance, ezali patience, ezali douceur. À chaque fois ce problème ezali nzambe, muto azana molimo nzambe alukaka kimia. Alukaka division te alukaka problème te. Parce que so na leki na lobi mabe pasteur na sima na ona zwini. Au monte ke na fingisi ka musala biso to sa. Na oloba nde mabe pour na fingisa musala bato ba olanda biso. Ebele ba okuma ba incrédule. Yango pe na profiter na temps na ebisa bato biso. Boye baka eloko moko bato ba olanda biso. Pasteur nyonso taza mabe. Yana bato misusu pe baza mabe mais yana ba msuba mabe te. Mukoro Elia ebisaka nzamba bina tikalika ngamoko. Na kata ya Israël mobimba bo manganzamba ebisaka lobi eza na 7000 prophètes o bayebani nanu te bafuka mela Jezabel te bazali na bomba bango cela veut dire ba o misubi no bo mona ba o bima ba o finga baninga ba o ya sala nde évangélisation ya diable baza dans les faux mais boye ba kezana ba misu baza dans les vrais mais baza na cachette tamsu boyebi bango te bolinga te bo qualifier ka batu nyonso ndenge moko do ba pasteur ko ba finga ka baninga na bango ba pasteur ba sala kama be eza molimo nzambe te parce que si kanza bazali division ezalaka te babi ndako eza divisé nzamba renyaka te diable nde mta renyaka il faut tous toujours unis ata mabe na ezali babi to se soutenir babi que les forces soutiennent le faible ba o baza makasi ba soutenir ba o baza faible la Bible dit vaut mieux deux que un parce que son moko akwei mususu hôtel mais c'est que Bible comprendre que non mutu mususu azaye moko il faut akwei mais il faut luka mutu hôtel misai cela veut dire ngaso na faible nzamba ebe ke na faible donc ninga bengi ngai bi ke na faible mais na posa musala nzambe mususu so place on ngana akwei ye akoyi ko ya asaini ni a soutenir nga bana noé ba monaka nidita papa na bango moko akende koloba mais mibale balobaki te bayi kozi pango
to zipa mababa basala nzambe eko protéger biso mutu na kati ya mokilo aza parfait azate na mutu azofinga moninga ye mo pas a parfait ye mo pas na ba erreur na ye aza na ba faiblesse na ye otamsu batu ba yebi tatanga na ote ya bino bona oloba bo ngape na ba erreur nanga na parfait ce qu'on a koleka na accuser ya moninga te so na komi ko sala ngo segeza mabe vomi na sambela pona ye nzamba sunga ye abongola motema a changer ou bien na pesa e conseil ata na yebi ete na mona ke musika mais tamso à travers média na bino boye na oloba bo tamso ko yokanga et ko toucher nzamba toucher ko changer mais jamais na ko leka na bana koloba kutu boye kutu bamsu bazabo to na oloba bongo bonga yo na sala batu ba yebi angote osomona donc na ko accuser batu te problème ezali nde to bongisa parce que bisika nyonso mabeza la kameba bo babongisaka donc bato basala makambo wana ezali kamo eza malamu te mutu azana molimo nzambe amemaka ba guerre te wana komi musuni oye mo pasteur Denis Salobi nga peza mutaro ya okokanga na oswana te na mbanga te na lobaka totie talaka pasteur aline rando mais na ba musicien mokili mais na ba pasteur ya boya tara Marie Misamba sa kufane kala repose un peu mais alobi ke Marie Misamba kufatika mwana parce que mwana Marie Misamba periti Misamba lobi papa loko yo yeba mama tika yi mwana yela biso ye toto molaka lokumwa mama tisco pasteur to zelaka suite ya mwana ya Marie Misamba pour faire je to komi ko chiter le to komi ko mona soki muta pesio prophétie ya biso pe ko ça m'a faut s'aimer $500 $300 est-ce que le banzambe yaki ya mbongo pour muta pesa mutu prophétie faut s'aimer pour ekokisama soko s'aimer te ekokisama te non likamba semence uta na Exode 21 nzamba zo bana Moïse nga tonga tabernacle abiye bisaba na Israël ba pesa biloko o bango bazana ngo a préciser ki mbongo or diamant biloko nyoso batongela nzambe temple ezana bit donc nzambe appel des fonds et uta na Bible mais voilà excuse papa on a alobaki ke ba pesa to ba bete ke pesa mutu prophétie pour kokisama kasi yoka na expliquer wana ezaki na bit ezana bit moko bit ngo ezani eza intérêt ya nzambe intérêt pasteur te donc soki na senge loko moko pona intérêt ya nzambe za mabete mais oyo komi ke na pesi prophétie pona intérêt na zwa mbongo pona saela ngamoko wana ndeza bien te wana nde bakomi ko sala ngo mabe basengaka pona nzambe parce que mukolo Yesu nga kota na kata temple basengaki ya futa impôt alobi na Pierre alobi kende oloba mbisi ofungola na kata munoko mbisi ozwa mbongo na kati naye koloba mbisi wana ezali ko gagner âme soki yo yende na gagner na kata église boye bozwi na onyo so opposant na droit opesa ngo pe panzambe mais nga na koyiko ya ko kosaka ote na sima prophétie pona zwa mbongo na yo wana nde na sali mabe na koyiko kosa te soki elo besoin ezali te na sengati soki besoin ezali ke to somba kiti pour musala nzambe wana mutu akopesa na ye mais so ezaki ngana na ba calcul na ngana na makambo keza ba peso message ya sœur Songolo ya frère Songolo il faut s'aimer te ko s'aimer ba sema pa pamba te pe ko s'aimer ba sema bisika nyoso te il faut ba bisika ni ba semaka parce que ba semaka na terre isa fertile parce que na terre isa désertique te parce que so s'aimer na mabelo isa désertique et botate or que semence balona ngona mabelo o isa fertile mabelo isa fertile isa mabelo ko botisa semence cela veut dire so ko pese panza ko récolter au centuple cela veut dire au salangona ndenge moko ya malamu yango mona bato bele ba pesa ba sema ba ozela bazwa ba ozwa te pourquoi ba sema bisika ya mabe pe ba semna na ndenge ya mabe na ndenge otamso prophète asali sentiment naye aselo yango na senga na bandimi avant ngo pesa nzamba lobela bato nyonso atoucher motema na bongo bazaka ebele neti na église mona kendaki wana ngamoko prophète pasteur alobi moderateur a dit bon mututo azana projet na le kalbiso basambela pona etoleki toko makabo $100 soko zana $100 ndoleki wa déjà na komaki nazaki obligé na zonga tile na longwaka soni wana bandeko na kokaki yango te na ye penza atelemi alobi po projet na ekokisama ozokane salama $100 mais liboso ba $100 tabe boleka nga pe na lekaki tant tokomi kuna babi $100 la mita na $100 tanzako obligé ozonga tile na longa na église wana est-ce que bon pesa ki malamu te bon eza malamu te so na posa mbongo na senga bino po bo bana na ngana encadrer quoi papa na ndako s'il a besoin d'argent il peut demander l'église déjà na limité na première en face à ko senga na kombo ya nzambe
mais ça nzambe te zande lokuta wana mabe wana le komi très dangereux pe biloko wana mingi ozomona ba église abo bato ba tonde belé faut tout nasko esprit ni neza ko animer bato wana est-ce que zaka molimo nzambe parce que lelo bato su ba ina kombo nzambe me bala yo na kotinde lo vidéo mona zanango moko bimi wana na émission ba yamba ye pa de komoko alobi yé soki mengu atangi ba prophète atangi ba yembi ba frère Pitou Mwanza ba Deniles na tindele pe ba tebele alobi ke l'église au monaka pasteur maman bongo alata nous olata veste olati relax mais lobi to moni prophète yona komi na sutana pembe abi on ezaka pigeon pembe face à sacrifice soki asali bongo bandimi ya mbongo place bazali bango bakoya donc oh nyoso prophète na koloba pasteur akoloba mama otosa bon wana eza mutu na mutu azana ndenge na yana biloko na ye oyo asimba parce que nga na yebi na mambo nzambe za molimo mosantu eze lambate eza pigeon te eza nini mote bato na bato bakenda kosimba bakisi baosimba babloko bango bayebi place batelemi eloko nini ope bango bazoluka parce que na yebi moto abengami pa nzambe ata sengi bato te nzambe yemoka yebi ndenge afungelaki porte azwa eloko aza nango besoin nzambe alingaka te bato basalisa ye nzambe amisalisaka na ndenge na ye moko nzambe ye moko nde atiraka bato nakoki kosambela nzambe na esika oyo nasengi te me nzambe akotindelanga moto mbongo ye akoki mpe kosambela epa na ngai donc nzambe asalaka na bandenge na ye donc baoyo baosala makambo wana nde na yo bene ebandeli bamisusu bakota mosala oyo bayende ekope aye koluka eloko moko azoluka comprendre tout ce que metona so mbale poto chite to kabwana bino to ebiki boze beli bozo la émission qui toko bobolinga ko to katango te prophète et ça là ndenge ni ndongo mo oyebi ba prophète ba sena nzambe belé ba biblia ba bolumbu na bango hein ndenge ba sala ba lekini ba télévision le kaina mwasi publier ye boyina boy ba nyos to wana tango yoka kiango est-ce que ba ndeko wana to tanga so ba kombote po se le kaki déjà me oyebi bango est-ce que ba ça vraiment ya nzambe ozo le capé bozo te biso parole bala mike ba bi ko manye ba téléphone ba image ya pasteur on évêque on en tout cas et panzana ki na ndinga mabete na ndinga mabe vraiment est-ce que papa na sana bonzambe katina ye bon il y a seulement des choses dans le bela on a ba angle mi balé et lo baliboso les enfants ya du monde la ténèbre bazolinga balakisa nilité ya basala nzambe po ba décourager bato misusu bato belé ba ko ba incrédule donc basala nzambe o batambola ka bongo o basaki mabe nga pona nga na moloko la to ekomela mutu wana bon évêque wana c'est que sala so nzamba zo tikele tambongo ama on a lobi na oloba on a ngo bible lobi ke so so mabe ko ba sala mabe va mo ya mabe oyo diable azolinga po bato ba koma ba incrédule deuxième eloko ezali nzambe moko abimisaka parce que nzambe azoba na bible na ba sacrificateur na lobi soko zo continuer na kosala mabe na kotombola bilamba na po bato ba yeba nidité na cela veut dire eloko zo sala na nkuku ya mabe nzambe abimisa ngo na poisa tino a guider ou orienter mais eloko wana o isalama wana ezeloko mo mabe eza ba vent oyo eza kolinga kolembisa bana nzambe mona mboka na biso bato basambela makasi diable yebi yango pe très bien alors alingaka sani akitisa bato kondima alors il faut bebisa pe témoignage et après na kata mboka na biso basala nzambe biso baza ya mabebe bazali bazolinga kosani ko bebisa témoignage ya nzambe ya solo do yango wana prophète mutuna na suka est-ce que monsieur nzambe ko sala politique bon eza façon ya appel au nzambe na ye abengiye parce que so tangi na kata livre ya Daniel basalaka politique parce qu'ils étaient auprès du roi babane ko pesa ba azaki conseiller ya roi kuna ezaki mambo te ya liloba nzambe te azaki conseiller ya roi abane ko sala makambo o ezali ya mboka exemple à Daniel exemple à David azaki roi d'Israël abane hôtel liloba nzambe te diriger les pays so zo diriger mboka politique ezala kati mais problème ezali nde nzamba loba na yo parce que mutu musu nzamba ko loba na ye akoki kosala ngo même mutu musu nzambe so alobi na ote akosala yango te parce que mutu na lobaka azana appel na ye photo ye bango très bien soki nzamba benga osala politique te kosala yango te parce que kosaliri yo poto to monde abasel ba ndeko MC belé baza ba pasteur ba kota mamba nzambe bulu yeki des problèmes ezali lelo moité des problèmes ezali bazo memanga na bavant parce que mosala nzambe normalement za naître na zaka pour mutu boité
Ngaza ni muta FCC, ngaza ni muta Cash, ngaza ni muta Union Sacrée, mais moi je suis pour la nation congolaise et pour le monde entier. Moussa Nzamba zara naître, Moussa Nzamba zara pour mutute. Problème est bon ma bango ezani neza problème, tamso assemblée la X aza politicien a comme la tendance naï yango netinda bango na bongo et batu misum batu belé ba comment mona que non quand on fait la politique au Congo aux mbongo belé yango ba Hollanda ba osala politique mais surtout bito la logique vraiment boy musala nzambe asala musala nzambe a ko sala politique té même ba Pierre na kati ya temple na acte des apôtres ba bane ko kabola batu biloko mais ba yebisi batu babi bino bo s'occuper na ba biloko no so mais biso to s'occuper na ministère ya parole na prière donc musala nzambe bengama a prier até aliloba yanza yanzambe ba politique makambo sambela nde pona ba politicien sambela pona bato bana pouvoir bato bana opposition sambela pona bango sambela pona mboka etambola malamu pesa conseil mais kolingate ozana tendance moko politique wana nde komi mabe pona ngana ebike zabo ya mwande ngelo ngena loba do pona nga so musala nzamba sali politique loba nzamba loba nae parce que tu es souverain mais so nzamba lobi na yote tikala kaka na onzamba be abengayo relation na baninga mususu ba pasteur mususu ba prophète mususu relation na ezandeni na bango des relations na très bien na batunyoso na baninga na nyoso ba sala nzambe oto yebani relation na eza très bien na zaka bien na batu tout le monde na zaka mutunyoso bien tout cela bien na problématique té na moni aussi mes invitation moko wana invitation na zali na zo senga pe na bana nzambe batala. Tous une invitation oyo et le 27 et le 31 décembre dans la salle de fête moi na bypass awa en face ya arrêt Abeti. Tous na milulumo tous na conférence mo la guerre des étoiles. Point na bengo ba guerre des étoiles et ça ba guerre ba génération mibale parce que biso nyonso tous ba étoile. Génération ebima liboso ezaki étoile ya mibale pesa étoile. Mais tu remarquer là na kata mokili ba vie ba lingi kotikela ba petit place té. Même na ba misala, même partout na makamnyos. On est dans la guerre des étoiles. Donc, ce qu'on a la conférence, on a dit 27 au 31 décembre. On a béni Batunyoso. Boya, pour développer, pour comprendre, non, génération, monsieur, c'est ligne qui n'était que la bâtiment. Exemple, Saoul na David. Saoul, il faut qu'il n'ait pas la David, trône, mais Saoul a ligne, ça David. Donc, guerre des étoiles, il y a un de côté, pendant les 27, les 31, parce que tu en as besoin. Dans la guerre, il y a des étoiles, il faut qu'un mouton bima 20 vainqueur. Donc mouton ko bima vainqueur so tam so ezayo ya ka ko kamate o ko. Donc ya moni to benga o guerre. Ba la na RTNC. Ba tata na kala batika katisi ba lembi. Ça peut pas. Donc tina mama nzambe peza. Même na ba famille pe o mona na famille mouton mo bima na famille alingi batu so ba bima te. Kaka yenda za mouton. Kaka so mouton so ko mo bima ko mo luko combattre. Ya ngone to benga guerre des étoiles. Ozaki étoile. Mais étoile musupezo ya tika pas zo pe place à régner. Mouton ana tanaï. Ça va biso vraiment to suki awa prophète yohane ko bani na bazo bazo landa ba mbote na yo ba Joël Noël na yo donc et là on le bagage à souke ezali monde entier na senga to vanda na distraction te moki les vanda na distraction pe makamba mabeza mingi bato belé ba komba homosexuel ba ndeko na biso mibali bato belé bana basi ba lesbienne eza ba signe moko ya temps de la fin au diable azo chango pour ibebisa bana nzambe bato ba komna lokoso mbongo biloko ya mokili. Alors il faut te faire très attention et si ka o nzamba zo te azo loba makambo solo il faut bolanda pe boyoka et ya ngwana ndeko sunga na souhaiter joyeux Noël na bonne année na tout na monde entier na Angola na États-Unis na France ba onyoso ba yebinga na pambola mbapambola bino pesa bino makambo ebele boye bagaki na 2022 yo l'étoile ne fait briller ba tu faut ba mon étoile na yo pe ba landa ngo bisikeza ateza na suka mboka ba ko landa ngo parce que mkolo yeso abotamaka étoile ne brillaka ba mage ba longwa musika ba landa ka ti place yaka et place ba landa ka ngo ba yaka mabo pamba te ba yaka na or na zone di ma étoile no na 2022 et ko briller ba to minene ba olanda o pe ba memelo lo kwatalo malobo na ngina lo baka yango na mena invité bino nyonso boya les 27 et nzamba lola en commission namo pe na ozanga te Fanny Bondo ipe a ozanga te biso nyonso kuna babi mamba bibozo ngosuwa pika na vision iti télévision yango nde makambo ba Joël Noël na nga vraiment avant na ba Joël Noël na bo s'abonner massivement ba lobi chaîne na bino ndango ndeko na nga place ni bozo mamba ba vérité abo to bona so ba prophète ba kena ba finga ba luka ba sa ba vito boy ya ka yo ka diluba
ils ont battu belé ba boy nzambe likola binzambe ko ba pasteur belé bi mon boyo ki ndé prophète so ma palola niati ngo penza abi foza mo bengani ba pone baza même ba bengami on za ba bi o mwana na ngai bazali bozwa kimia bo s'abonner na Vision iti télévision babi yango de makambo ba joye na pesi na ye moko mo boss papa iti kasai ba mote belé place ozali mimi lumbe balobi moi ça qui toque moi ça qui nda sango yonde donc na boseli biote boza ebele autant kabasele autant kabasele na peso bambete be na France na bosente Nadine Bolingo ma copine de longue date maman la Christian moi na papa te dit na peso bambote belé Betty asso chérie boza ke belé Fanny Bondo babi moi ça tona moi ça mbiji na peso bambote belé to bo monde ba image kitoko boye moko Cédric Kalemba liswa nzambe babi na 2022 to sangisa libanga na mama tamite bozwa